Ce n'est pas que acheter mutuka pour distraire biso makamba concert non pour biso tozana sope na distraction na makamba concert s'il fallait to soma babier c'est pas Fali qui va nous distraire. Fali et l'oroni s'est passé na mutuka o bozo mona o. Bon se souvenir papa Hervé akendaki États-Unis bomona ke tanga longwa ki papa Hervé zaki na mboka Fali auti ko pe makuna. Moi oyo nga nasali analyse pe na moni papa Hervé tanga akendaki avant Fali akendaki concert te akendaki makambo ezaki privé ba exceptionnel papa Hervé akei azana États-Unis mais akela makambo oyo ezali privé etali concert te bobo sali te boyebi non papa Hervé azali makambo azalaki nango voyage privé asali nini azongi quelques jours ou quelques semaines c'est qui semaine moko ou bien quelques jours fallait asimi nzela akei soit disant aza maladi ake kopema boyebiti ake kopema kuna to susumuki boye tomoni B57 abandi ko filmer mutuka wana et place bakenda ko na États-Unis kuna eza ba même place kande biso pe toza na Europe awana na ba nani na ba Champs-Élysées bo mona ba voiture de luxe ba tiaka ba jar wana so za besoin que le kotala ngo wana besoin obeta tour nango o louer ngo tambo nango ba futa ba droit so be o futi ba droit na yo o tamboli nango bien o tali yango o simindela okay o tiki mutuka bato to mona ki B57 akenda ki kuna azo filmer bino voiture bo mona ndenge a filma tiang tanga filma ngo B57 basali séjour na bango basali nini bazongi tango bazongi eleki quelques jours te komona mbala moko nani kombe abimiseli bino alobi ke asombi mutuka cher asombi mutuka cher eleki taka 2-3 jours te komona mutaka nable asayelango clip question mark nazongisi bino donc lokola makamba musique ya Congo elekanaka kaka nde balobaka bouche à oreille je suis sûr et certain lokola namonaki mama Liza loba sala base mais soki aza mwasi ya base te mama Liza ndenge alakisaki bino le même mutuka wana ke mutuka papa Hervé bazosala tout batiango na mai ekende Kinshasa ezolanda papa Hervé na Kinshasa moi je suis sûr et certain peut-être papa Hervé asombaki mutuka wana avant ye mukombe akendaki kuna ake koyoka ba soupçon ndenge makamba musique ya Congo etambolaka bouche à son oreille ke faire asome mutuka boye awa ekola papa Hervé makamba asalaka alobaka te abombaka secret apubliera bajara biloko wana te kombe kimi mbango ye a na France aloué asomba na yebite aye kozwa mutuka na posa na kacho te BBC na France te na Allemagne akendaki Allemagne na yebite ngana mona kia na France tomoni na France donc esali ke azela tango mutuka papa Hervé kokene na Kinshasa tango fere la musu bato barolakisa pe mutuka fere yango ye Kinshasa baloba batu na ye banel baloba nini fere musala na ye kolanda kombe ndenge nini ake kosomba même mutuka wana eza na première stratégie deuxième botala mbala mota Kofi pa ye aye kolakisa parking ni ana poto balobi nini Kofi suiviste bandeko na ngai kombe na fere kombe biso tout oyebiki asouffra kama kasi pona otala vie affaire bozela ka tango voiture papa Hervé kita Kinshasa bakoloba fere alandi mengai na yebi nde nazoloba boye soki ya solo voiture wana to moni wana mama Eliza Loboko alakisaki biso alobi botala voiture ya papa Hervé ezokende Kinshasa tozosala ba démarche kende Kinshasa soki eza voiture wana eza ya solo ya papa Hervé donc kombe ayokaki makambo wana kuna ke faire asombi voiture oyo donc kombe aye awa aye kosala boke na concessionnaire soki osomba voiture na concessionnaire tant bato bando poser ba question ke atiango ba banderole atiango pe ba nini na ba cadeau emballage ya cadeau soki oke na concessionnaire oke somba voiture ba mbalaka ngo bongo ba rochela yo ba nini wana et fleur wana ya nini ba cheli yo papier wana ba kisaka likolo wana banderole soki ba binango ruban c'est ça le nom ruban wana ba oya ko funguelo pe porte au koti pour passer le remise à clé au signer contrat na au signer ba papier na ba document no soit ya voiture na yo ba ya ofungwelo voiture mundele so au koti le mbongo azaka na esclave mundele so mbongo kokota akokipe te ke oza mukusi oza mwindo oza munene te ne suffit officiel au pesi mbongo na yo mundele va te servir comme tout le monde même attaque au président de la République pas kota ki wana kaka ndenge ba servir président ce qui peut remplir même critère que président la kosomba na achat va servir bino la même chose et ça la différence te mundela qui par makambo wana te donc ponanga kombe
aye ko ça lelo ko na po voiture à papier ve bima lokola à suivre ye. Ama mezabi tumbe lele. Mezabi tumbe. Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. Batulampaka ba mona peleve. Ba mona peleve batulampaka. Tozongi lisusu na likambo ya lambu. Vedi Lamborghini ya Fally Ipupa ezo continue kopesa bato mitema pasi. Ekomi o il paraît que Ferré akendaki kosombango soki na États-Unis mais alakisaki te. Yango sikoyo Fally ake kosombango a publier. Potango Ferré koya nango ebimaki Ferré alandi. Sikoyo kendaki kosomba avant. Ndenge nini esali succès te na internet. Eloko tozo tuna yango wana. Mesdames et messieurs, makambo et soukawate. En tout cas, on vous dit mbote bonjour et bienvenue sur Boalwood TV, bienvenue dans Katazoba la chronique Antelo. On revient avec ce nouveau numéro et pour nous, à chaque fois, c'est un plaisir d'être là pour vous parler. C'est un plaisir, c'est un bonheur pour nous. Talaga binona biso, bisona bino ekendara toujours boy. L'esprit a bien, bozala kana la gourou du temple. Restons ensemble, il n'y a pas de souci. Abel Boa landi makambwe, amamata makambwe. Sikoyo yo kendaki États-Unis kosomba Lamborghini. Il paraît ba filmer pe balakisi ki balobi mutuka na ye yango yo tozoluka moyen to tiele yango na mai e ya Kinshasa. Sikoyo esali succès te ndenge nini. Nge loko na otuna ga yango wana. Ndenge nini yo mutu kendaki kosomba Lambo liboso. Etamboli na ba réseaux sociaux te ndenge nini esali succès te ndenge nini. Mutu aye kosomba après etamboli Afrique mobimba. C'est que za na makambo te toloba nini wana gaz te. Bato yo na lukuta pona kondima bagolwa nga ekomelanga pasi. Lisolo oyo mwana mwasi wa beti oyo o papa Hervé mutakende kosomba ngo liboso bazoluka batiango na mai yo azimbongo Lamborghini wa. O papa Hervé a filma ki te po alingani kolakisa makambo wana te. Muta filma Jeep ya bleu. Jeep wana bleu wana. O soki ya Velar, soki S Velar, soki Velar, soki Jeep Land Rover, soki Range Rover, soki Velar. A filma kango. A filma ngo etambola ba page nyonso. Asombi car. Ferrari alakisa kango. Asala ba video. Soki yaki États-Unis kosomba Lamborghini. Il aura 300 000 €. A filmer te. Attendez, bazo signer papier, nde bazo tekele, nde bazo kata riba, a filmer te. Ye mo santo ango ti ya niveau ni. Bagola botika lokutako. Poni bolingo kosa makasi boy. Da bolingo balula sous version ke Ferré mutakenda osomba Lamborghini avant a filmer te Fally siko akiko welisa a filmer pourtant Ferré olakisa yaye balo bakalandi. Azimbongo Lamborghini wa ebela banyonga koti na yuari na kuna. Bambongo ebela zo bebisa pona ba caution basal. Azambongo Lamborghini ero yo uta wapi. Botika kindoki ya lukuta wana bosala wana ko wane komi kindoki. Boko mana be filma. Tango Fally alakisa ki biso manoir na ye. Mbala moko bakebimisa ndako moko boye. Ya lokola flat onda kwa Ferré yango wana. Bosi bolak bobosani ke si bolakisa biso ba bova si bolakisa biso bandako. Fally alakisi manoir bokeluka ndako ya batu. Na Google bobeti na Google ba maison balakisi ndako mo bozwi photo wana bopanza ngo na ba page nyonso ndako ya Ferré. Siko Fally asombi Lamborghini boye na version o yepe Ferré akenda kosomba menano alakisi te. Bino bo banchora. Bandako musu boloba ya Ferré aneza na o ya Ferré te. Tocha video botala mutu ayebi bandako ya Ferré ndenga loba ba nomba ndako ya Ferré. Chose sérieuse, toko taba. Il y a Beauvant, nanda je connais. Ferré a 2 parcelles, à la denda, ndako il y a Beauvant,
nanda kune ya Kasavubu bunda kwa ya beau marché neno teza ya yete papa oluka kato baba mamzuzu mo bipi za ya yete yupo yibi za ya yete tika te pardon non s'il te plaît pardon penza pardon. On est en train de dire des choses sérieuses. Toko ça va mentir, toko ça peut sentir. Pour ça nous comme ça on dirait dans le bakambo. Là il a yo te bi que tu batna ba lo ba so minda kuna beau vent. Tout le monde a sali émission ba PC leng. Eza lo pango ya madame nani oyo. Voilà madame wana na bona ntango moi ça va na TV. Eza madame nani lo pango na ye. Voilà. Muto eba banda kwa faire bien yeyo. Asa anika na dundako. Bandako msubo kumisi ya rabato ya ba madamu wana bobwaka kawana madamu mo bobwaka mingi boy iza nda kunai boye lisuna magamba mituka boye na magamba voiture ilinge ko masusu ofere mutasomba ki Lamborghini avant fallait aweli si pourtant ofera ko filmer ya ye mais asomba ki avant filmer ki te pourquoi bozaki enquête d'actualité il fallait boluka actualité asombi mutuka a filmer mbala moko bobwaka ngona internet bi filma o bino bokoma nango bagolwa fera ke ne kosomba Lamborghini bo filmer te motema soso bolia motema moto bozaka nango ba clip kutu bokata ka extrait déjà bo faire fuiter ba clip kaka Lamborghini nde bokobomba clip apamba kutu so bika clip oyo ko bimana fin ya mois de mars déjà le 15 bosi bokati extrait bo bwaki na ba page bokoka ko zela te bwana mitema soso mitema moto siko munene ya Lamborghini boye fera kende kosomba ngo bo filmer te mais bino bo bela maboma sans blague bo bando bela maboma nem sabino ko soutenir fere et aux na ba conséquences néfastes plus tard na ba vie na bino bo perdre sens ya réalité bo mona lo kwa ba mais plus tard et ko affecter même ba vie na bino ya ndenga solo vous soutenez un perdant et vous êtes là en train d'halluciner. Vous croire que yende muto a meilleur et quoi affecter même ba vie na bino soutenir un perdant ça finira par affecter même vos propres vies na ndinga solo la réalité beaucoup ma ko perdre sens ya réalité et là ko za mabe bino bomo nango bien et là ko za faux bino bomo nango vrai et ko contaminer ti ba vie na bino beaucoup mandingo na pona nani pona mwana bova azanika na dendako azaka na dendako mutabeta ba concert mingi te na ani ateka ka pe ba album malonga te asala ba nzembo succès kala banda vita imana ti lelo aluka nzembo succès mususu azwaka te siku akoteka mbongo ngo ko wapi oya kosombaka ba mapango kilikili oya kosombaka ba mituka pamba l'artiste qui bouge tout le temps qui fait des shows tout le temps soki balobi ki azana makambo c'est normal mais un artiste qui ne bouge presque pas ba concert ne mikakatano soit en Afrique pour betata 2 dates za la rapace abetika moko azongi mutandingona azana mapangu azana mituka bolinga boko saneti banani bumi ko sarabino moko muto azana ngo emona naka bomi ko sarabino moko liga bino kanza boko sarabanani bozaka na lupango bovana ya Kasavubu bosili obo bo inventaka wana ezalaka na ba imagination na bino bokanisa boko sarabanani tala boteka bière o comprendre boteka bière bozwango botia na be mission bolobela ngo boteka bière o faire asomaki Lamborghini na ye avant abombi yango a filmer te bazoluka moyen batia no mai e na ki na mbongo nini azui wapi na mbongo nini festival ekota ke lokote you are na bo perdre loko ekoti lokote ING yango na bo bimisaka ba mbongo azui mbongo wapi na mbongo afiki na muyombe de sabord mais vous rêvez beaucoup me ba tarder mantoka boy pona moi mbali wana azambonga ya Lamborghini wapi bobeta pe na calcul te bosala no calcul avant muta sombelo kwa cher botala no parcours na ya sali nini mundele kuta va peso mutuka ya crédit atala na musala osala ka tali ba entrée na yo atali ndengo zo ambongo si obino mutango ko sombelo ko botala même pas parcours na ye na nemo bimba elo ni ateki elo ni asombi elo ni asali ya malonga oyo ko sombisi Lamborghini. Fallait donner beaucoup de concerts. Vous comprenez?
So il doit sombi Lamborghini tokolo ba pe mbongo yo arena. Abetaki plein na ye. Tokolo ba pe mbongo ovo. Vous comprenez? Tokolo ba pe ya Arkea DLC. Tokolo ba pe mbongo tourner. Vous comprenez? Tokolo ba pe mbongo ya ba concert auto beta en Afrique en fin de l'année. Wa totoli ba concert en Afrique. Ça dit que ba moyens c'est belé. Omoni, surtout qu'il fallait sombi Lamborghini, place à cause en mbongo, on peut l'imaginer facilement. Abeti ba concert rebelle. Toko tala kala ba concert wana to bi bon. Mbongo Lamborghini on dirait outi na yo arena. On dirait outi na azaka pena ba contrat na ye azaka ba nini ba jeu ba nini ba sponsoring. Toko facilement ko imaginer que mbongo ane outi awa. Mais l'autre là bozolo ba il paraît sombi Lamborghini. Bo tracé dans banda 2021. 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 5 ans yango. Elo nina grave ya monene ya sali dans 5 ans. Oyo kosombisi mutuka wana. Vous prenez des gens pour des bêtes, hein? Atako tolobi économie. Do ya lia kate, atang sa abana te, ba voyage ya kokende kozonga, ba maladie, ba nini. A dépenser te pour économiser ka somba car wana. Parce que lorsque vous économisez, n'oubliez pas qu'il y a aussi des dépenses quotidiennes qui attendent. C'est pas parce que ce que vous épargné kaka. Ba dépense pe ya quotidien za. Bana, ba scolarité, ba malade, ba mambebele, yo moko, ndaku, ba facture, ba nini. Muto azo économiser, en même temps azo futa ba facture, azo futa ba charge ya famille, ba nini. Abimsa monta wana kan. Na ba concert mukie o ya beta kanani. Il faut parfois faire le calcul. Bato musuku tunavi bazalaka mona osimba mbongo me omona mbongo te me asimba mbongo asalaka mbongo ekendaka wapi. Parce qu'à un certain moment même si oza ko épargner soki ba dépense au quotidien zo leka mingi. Okobanda ko épargner na yo mais ozala grand chose te. Si ko musicien obomoni dans 5 ans abetelo moko munene te. A signé contrat moko ya makasi te ya grave so ya ndenge nini. Mutazolanda ba muyombe de sabord na Angola. Aolanda na bambongo afikini. Vous pensez pena que Lamborghini Aero papa boniko ata bakosaka batsuki mama. Ya kosomba Lamborghini Aero na mbongo nini? To mekana ko réfléchir nan. S'il faut faire somba Lamborghini na 2025, eza mbongo ya nini? Adidas Arena 8500 places. Producteur azoyi combien? Ya azwaki combien? Biyango na etekama yi combien? Genève Arena. Na combien de places botekaki? Producteur azwaki combien? Ye azwaki combien? Aki futa susu mbongo moko boye. Na nini? Mbongo baluwa esali na yo Arena o esimbite. Mutaza na dossier na tribunal. Ako bando somba Lamborghini Aero azwi wapi? Likolo nango ba charge ya famille. Tala bino bo revaka bino ba goloa. Borevaka makolo likolo ya mutu na si. C'est pas normal. Oyaka boy fere akendaki États-Unis balobaki ake makambo moko privé akendaki nde kosomba mutuka ya Lamborghini me afilmaki te yango fali mbala moko ake kowelisa azwi mbongo wapi? Contrat ya nini? Ya iliko cash. Contrat ngo ezalaka combien? To ya bet power soki bet power wana batiaka ye na affiche. Ba contrat wana nde yango asombe ya Lamborghini. Bino bozo sakana Donc banaza mbonga ba bet power wana alia te, afuta facture te, asala eloko mote, abombaka pour na Lamborghini. Chaque jour on dort, on se réveille, on a des charges. Na épargne. Zwa charge paye, zwa épargne paye. Alors comme ça 300 000 mkoni ni po ki zwa Lamborghini Aero. Ne bela ba dépense auti ko engager wana mamba buzoba. Bo réfléchissaka te. Bovandika boy akenda ke États-Unis ko somba Lamborghini. Na mbongo nini? Ba entraîne nini ya malonga sali. Akotisi nini ya malonga depuis 2020 ti 2025. Featuring nini ya malonga. Muta sengi ye pa fute mbongo. Fali kuta senga ki 50 000. Tokolo bakeza moi 1/3, 1/3 ya Lamborghini. Alors, si vous avez ba featuring ata 4, au sengi batu ba 50 000, okoko kusambongo a Lamborghini. Okoko kusambongo a Lambo. Siko mutu mobimba ba sengi featuring te.
na 5 dernières années oyo na musique moto asenge fit aza te. Entrée ya makasi ya monene asali eza te. Concert ya makasi ya baplace ebele makasi oyo abeti eza te. Aoyaka mbamo na 2025 ayesombela biso lambu ka boye. Koza golo ya souffrance. Mama, baso obligé ba raisonner bongo pour ça la bango moi bien. Ils sont obligés de réfléchir comme des bêtes pour soulager la bango. Bakop tout à saliawa. Oye réussir pena 100% ezate. Bandana festigola. Ti na ba parfum. Ti na ba boutique. Ti na ba nini. Cop oye réussir à 100% ezate. Ti lelo eko suka na bière. Arsomba Lamborghini na mboni. On peut supposer que moi bambongo azwaki na ba Adidas Arena na ba cop na ya ba polo moi ba biloko salaki on peut supposer que yango nande atiango comme capital na masanga na ye wana kangsi bala wana a investir comme capital pour ça la masanga ne wana on peut supposer comme ça mais aller jusqu'à dire qu'asombi Lamborghini moi je ne vois pas quelle entrée moi na bovan ko kotisa isombisi Lamborghini. Nazo mon entrée moko te malonga sali année passée na année oyo. Tout ça mingi année passée parce que année oyo eza presque ni bandeli. Mais depuis to koti pe 2025 ango eloka makasi pe asali nano eza te. Eloka makasi asali eza te. Aosomba Lamborghini ndeni. Botika lokuta. Golwa tika lokuta. Tika keto, tika lokuta. Tika fraude. Tika fraude, ya omoni ba billet tout la rabido na maboko. Ba omona ka bobimisi yango na site esili nzoka na maboko eza nanu. Ali producteur asiliki. Mutu moko kutu ayebisi nga bi amoni fera oti ko publier ke bagolo basomba ba billet. Nga na bi oyo ebanda boy. Soka bandi ko publier lisusu pona ko rappeler bato basomba billet c'est que kuna ya ça ne va pas. C'est que y a un ça ne va pas. Botika lokuta. Mwana bova asombi Lamborghini te. Soki asombaki nde alakisi. Comprendre? Asombi te parce que azape na ba entrée ya malonga te oyo akotisi po ke somba mutuka bongo. Asombi eloko te. Fallait asombi Lamborghini na ye mukola kolinga ekitakin bo monango. Boko tikala komona Lamborghini ya mwana bovante. Ka ndenge bo inventa bandako oyo azalaka nango te. Bandako bato ya ba mère wana obubwa kaka wana ekoma o ndako na ye. Botika kokosa. Vérité yebana na onka. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi?